oza kosala ba film moko boye oza mutu oyo aza koboma batu na munduki na maboko oza ko éduquer baste oza ko na rôle oyo ozwi déjà na lingomba par rapport ndenge biso tozalaka na mibeko okoki ko pratiquer yango yo oza réalisateur kosala ba film oyo eza ko éduquer masse okosala ba film oyo eza ko bongola bato eza ko changer bato mais yo kosala so ba film oyo te oza bandi yo moko nanu bandi nanu ba rôle wana ba film wana siko osala ngoni na muto bandoko mela no diamba wana sope cigarette wana na yo bili bale boza ndenge moko oyo oza kosala na kati ya film et oza ko s'incarner déjà mabe kati na yo oza ko s'incarner mabe baloba te et puis oye na film ngo wana olakisa bato ke eza vie privée na nga bo vie privée na yo ya bosembo eza te bo fo ezala ka vie privée ya mabe kaka ndenge osala ba film ya mabe kaka ndenge pe bandoke sepe okenda pe déjà ba boîte kaka ndenge pe okomela ba cocaïne ba po ba vie wana ya ba film wana ememaka bato na ba drogue na ba cocaïne na ba vie ya mabe oza kosala déjà ba publicité ya ba Don Simon ba 20 oyo abengi Don Simon biso tomela 20 mais oza kolobela to likambo moko boye wana ngo posa bakumisela yo yango likambo ya mabe biso tomelaka 20 ale toke kolobela ngo Don Simon n'importe quoi et puis ozo kofungola mbanga na yo ozolobaki nga soki rôle nanga esengi nazala na bar na ozala so rôle nanga esengi namela masanga na omela donc yo so rôle na yo esengi olala mwasi okolala soki rôle na esengi omela diambo okomela soki rôle na esengi omela drogue ou cocaïne okomela omoni l'argent facile yango wana eza mutoki na otende konanga et puis mutu na mutu eza koyebana na misala na ye maka ba film ozokende kosala eza misala na yo nde eza kobima parce que moi okianga na lobaki moko na moko misala na ye koyebana kimona meso ba film ya bongo mwana mibeko wa simba ka bible soit des ankengi asala ngote après avoir ko simba bible okyo kolata perruque okyo kosala film aussi munduki ondo beta bato parce que moi okianga nyo wapi apambolote ozo ko s'incarner misala na yoti tango ozo beta masasa esprit ni ekota kati na yo ozo ko teya bana ni bana pe bando sima minduki ondo beta bato ce n'est pas ça alors que yela ngolo yenge ko répondre ngate le cause na raison na bato bazo landa yo wana ba mo le cause na raison te yebaka yango splendeur omoni kaka ndenge ofingi papa Tracy ndenge yo lobi ke papa Tracy azai lo côté pa na yo yebaka pe papa Simon Kimbangu kiangani obinisi déjà lo côté pa na yo pour papa Tracy asalaka o papa Simon Kimbangu kiangani atindaka he eza lokola roi azana prince na ye sikoyo yo lobi okoyokela prince te okoyokela ka roi eleki 10 ans 20 ans 25 ans 30 ans roi kufi prince wana oyo lobaki okolobisa te ye sikoyo akomi roi suka no eza ndeni yo lingi na yo sobi kimona meso kimona meso eza na tata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana sava moko te ezali elombe na likumba oyo otuna baoyo bayebinga otala mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Aikibangu nalongi mokili Yembo ebele mikembo banda Aikibangu nalongi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Aikibangu nalongi mokili Kotika mikumba ya milo banda Okombo ya tata mwana pe tata moyo enceinte. Bienvenue chez nous, merci à tout Balinaga, Maman Francis Kabalenda, la princesse d'un camp en Nouvelle-Jérusalem, la princesse à papa na ye lisusu. Donc, si vous avez la princesse, si vous avez maman Balenda, donc, vous avez tan ya kolanda. Vous avez tan ya kolanda bade konanga. Pote awa, ezali évangélisation agressive. Si j'ai la biso ya lelo, na yeko répondre papa la biso splendeur.
na ko répondre ebo benga ye azwa kiti na ye avanda yo kanga bien boye bisa ye elombe aye oya banga ka motu te oya tonda na nguya nyonso naza na pouvoir donc Splendeur akoleka likolo na ngati akoyela nga ba grimace te po na ozongisa ye na nzela po nalandaki kitoko siko na ya ko répondre ye na buzoba oyo asalaki etango ye amoni ba image na nga azwi mbala moko palpitation sans maîtrise afongoli caméra aye ko répondre à déborder amilakisi qui ye en réalité. Alors bato nyonso balandi ye bamoni ke aza na raison bino nyonso bozoyebisa ke oza na raison vanda na yo boza ba bébé spirituel manque de sagesse spirituelle bozo koka kote ya ndeko na bino te pote bino mope boyebaka bisika toza te pote bino moko pe boza bato ya solo kaka lokola ye ngana koyebisa bino boye bandeko. Évangélisation agressive eyaka na makambo oyo eyaka ko édifier moto e bakisaka moto implice. Alors faut bolanda ngana kimia na koza en tête reposer ko bosa na ko s'abonner te. Boye bisa Splendeur aya nanu aya ko yokanga. Alobi boye image Splendeur auti ko tia na chaîne na ye. Ache image alakisi na lox wana na lobelaki oya lataki na yebaki ki alataki ezalaki chapeau donc na lobaki déjà que eza mabe un kimbangiste oko lata biloko wana te ye aye siko na ba image alakisi ba image ya film oyo ye aza kosala so bena ba bato mayele bo vala nanu wana bo yoka nanu bo comprendre makambo nga na olobela aye la vitesse nyonso aye ko lakisa film oyo ye azosala tina alatelaki perike wana achedi biso film wana ndenge asimbi munduki ndenge baza kobunda tango nga natali film wana tango nga naza kolanda makambo nyonso oyo azobimisa naye ko comprendre na bi Splendeur aza 26 o 26 babota maranango Splendeur ami monaka aza très philosophique bato ya mayele bato ba questionnera makambo nyonso nzoka nde makambo ya Nzambe ekendaka bongo te makambo ya Nzambe eza na mosusu tondimaka yango na foi sikoyo ye tellement kami tia na place ya bato ya mayele makasi donc a questionnera nyonso excès ko questionner nde ekomisaka bango ke obiso totanga boite makambo na ndima te donc moi koma ko ndima ezate siko Nzambe pe alingaka bato ya bongo te yango na même papa somanyi bongo kyanga na lobaki bozwa na bino mayele ni botikelanga sagesse excès ya kolinga ko découvrir nyonso ya koyeba nyonso na ndenge intelligence na ndenge ya mayele ya classe yango nde esalaka ebungisa mutu nzela okomomona ke bato wana bazana bango na raison et puis na koloba lisu boye 26 eza idéologie oyo ebandela mokili ezala déjà ezaka vert blanc te bozomona vert blanc 26 vert blanc te eza idéologie oyo ebandela mokili bandela mokili donc soki oza na kati ya kimbangiste nkamba soki oza na kati ya kimbangiste pena lingomba ya Nzambe soki oza na idéologie ya 26 ekobanda ko se manifester kati na yo suka okoma kokotela bango bando pesa bango raison okobima mingi pe baza na 26 bana idéologie wana siko ya bango te 26 te baza na idéologie ya trinité ya bonzambe idéologie siko ya molimo mosantu ya église kimbangiste ya solo bawado sentir ka sika baza vraiment susu na sieste na bango te bakoma balongwa bakozonga eza bongo eza idéologie oyo ebanda depuis bandela mokili mingi pe baza libanda
ngana za sona sola na bato boy na betela ngomba histoire ta sino kimbango soto komi na place so ba église kabwana e kozana mutu mususu omona awondimela yo e kozana mutu mususu okotela bata 26 c'est ça eza ba idéologie ya de idéologie donc ya nzambe na ya Satan bato mususu kwa mutu mususu aza ya bango oui ngana na bandeko na nga mususu na otanga kombone te excès ya kolobela makambo ne ko comprendre que te oyo ana aza ya elembo nzambe te aza 26 yango na to mona et pas splendeur trop comme mona wa muta mayele ozwi vanta ko tiena nzoto donc comme monike yo yebi mingi après omo kendaka koyoka wana bokoma ka sir nango alifua na bino mweza susu makasi ezate suka esala nini ememaka bino yango wana tozomona ke balobeli yoka bomba moko ningani oki kobimisa kutu ya grave ya makambo kutu ya mabe oki kobimisa oyo osala donc na privé ndenge oza wana osalaka bafilme ya mabe makasi bongo donc bakopesa mpe role ya drogue osala okomela mpo lobi soki omasanga na komela apo oteya bato nini omonani peza kozana ya nzambe te omonani peza kozana ya elembo te na tango tozana ngo nzambe akoma mpona ba oya ye eza kolakisa na bizaleli ya yo deje bimia ya yo deje bimi ezalaki na nkuku eloko mo ebombamaki na nkuku mebimi na mpwasa nzambe babombamaka ye te do abimisi yo libanda mokili emona tango décision ya nzambe koya kobimisa bato nyonso ya mabe yo ozomona deja ke oza ya ye te okende sikoyo ndeko na biso splendeur aza moto alakisi mpenza kiyeye yango wana esengelaki mpenza ebima en tout cas nzambe soki alingi asala likambo abimisa misala ya moto na misu abimisa moto ayeba kati ya motu elakisa mpenza aza nani asalaka na mwa likambo kwa moke soki azalaki mwana elembe mwana bilaka alingi aza na maîtrise epuis mpe akosala filme wana te oyo azoyela azosalela minene aza acteur ya filme te mais aza bandi ya filme mutu moko oyo pena bandi na kati ya filme boza kobeta bato masasi boza kobunda epuis na yebi te na niveau oyo biso tokomeli nango na kimondimi oyo biso tolati ntango tozalaki bato ba distraction libanda baloyenge wana okocomprendre makambo te na miniti oyo nde tocomprendre déjà conscience ekomi kosala boye soki nazoya boye eza na ntina na kimondimi oyo biso toza nango tondimi kosalela tata Simon Maokianga nzambe tondimi kosalela ye tokomi kotosa mibeko na ye toza kosala mosala na ye toza kolanda ye à la loupe mibeko ya nzambe batosaka ngo yo déjà soi-disant babi nkengi ntango ozosala filme oyo ya kosimba munduki kobeta bato masasi ya kobunda makasi bongo oza koedike master po réalisateur ya filme eza yo moko réalisateur ya filme donc yo kuto kozwa place oyo ke ya pasteur mais pourquoi yo muto edikaka mas oke kozwa rôle oyo azobeta masasi tala omona États-Unis ti okoma komona bato bazalaka na babanduki na ndako bato babetaka masasi bakipaka te eza bafilme oyo banda kotala banda bomwana ebebisa bango mitu yango wana bato donc soki kaka mwendere abimisi munduki abeti mpona nini bafilme wana edika bana te me ebebisa nde bato esunga te ata mokie bafilme wana bomonaka eza biloko moya malamu te même biso bato bando pesa biso jamais kosomba mwana munduki opesa ye ntango osombela mwana munduki opesa okotia ideni na moto ntango soki bobino mo botali ba extrait filme ne botia botala sikoyo image oyo abandaki kobimisa elongi oyo abandaki kobimisa na filme yango yo moto oyo oza mwana ya mibeko na tango tozala ngo nzambe aza ko récupérer biso libanda aza ko récupérer bana na ye aza koteya yo mwana ya mibeko oza réalisateur oluki mbongo te siko yo oza réalisateur ya filme na yo okokozwa rôle moko boya bien
po oza moto pe oedikaka mas oza moto osalelaka tata Simon Ngimba Mokianga zwa rôle bien zwa rôle oyo ata na kati ya film yango soki eza na pasteur kuna nde namonaki otie na pasteur ozwi ata rôle ya kipasteur po déjà na vie réelle na yo okoma déjà soit disant nkengi zwa na rôle wana okoki kose manifester yango na kati pourquoi okoki kopona kaka kozala bandi na kati ya filme oza bandi oza koedike master et puis ozo kofungola mbanga na yo ozolobaki nga soki rôle nanga esengi nazala na bar na ozala so rôle nanga esengi namela masanga na omela donc yo so rôle na yo esengi olala mwasi okolala soki rôle na yo esengi omela diambo okomela soki rôle na yo esengi omela drogue ou cocaïne okomela omoni l'argent facile yango wana eza motoki na yo te ndeko nanga biso toza bato ya mibeko le ntango toya mibeko faut topratiquer mibeko na biso partout tozokende il faut pratiquer yango partout oyo ozosala na ezala te obebisi epuis ozoya na divacation oza ya koloba ozoya kokumisela bato mpe Don Simon eza 20 balobela yango ata te 20 wana yo moto osali yango epuis mpe 20 oyo babengaka eza 20 bokoyeba ata Don Simon oyo tenga na 20 wana 20 bakumisa yo na 20 oyo eza alcool ozokoponaka misala ya mabe misala na yo nyonso eza ya malamu te eza kobimisa kiye yo ozokose manifeste kiye yo kati na yo ekomi kosala donc mpo na yo otali ke tosaleli papa Simon Ngimba Mokianga ni mingi nasali makambo ya lingomba mingi nga mpe naluka vi na nga oyo eza vi na nga privé ozoganga mpe vi na nga privé vi nini yango privé donc soki oza na vi na yo privé ozwa mibeko kotia à l'écart donc vi na yo privé nzambe etali ye te donc mibeko ya nzambe na vi na yo ekoya te mpo eza vi na yo privé donc soki okomi na vi na yo privé ozwi mpena mibeko botiango na mopanzi nanu ça veut dire que nasaleli tata mingi na lembi nga mpe na besoin ya vi na nga mpe nakomi na besoin ya vi na nga yango wana ozobenga vie privée oza kosala ba 20 oza kosala ba filme moko boye oza mutu oyo aza koboma bato na munduki na maboko oza koedike master oza na rôle oyo ozwi déjà na lingomba par rapport ndenge biso tozalaka na mibeko okoki kopratiquer yango yo oza réalisateur okosala bafilme oyo eza koedike masse okosala bafilme oyo eza kobongola bato eza kochange bato mais yo kosala so bafilme oyo te oza bandi yo moko nanu bandi nanu barole wana bafilme wana siko osalela ngoni na moto bando komela no diamba wana so mpe cigarette wana na yo bino mibale boza ndenge moko oyo oza kosala na kati ya filme e oza kosencarne déjà mabe kati na yo oza kosencarne mabe baloba te epuis oye na filme yango wana olakisa bato ke eza vie privée na nga donc vie privée na yo ya bosembo eza te donc fo ezalaka vie privée ya mabe kaka ndenge osala bafilme ya mabe kaka ndenge mpe bandokeni soki okendaka mpe déjà baboîte kaka ndenge mpe okomela bacocaïne mpo bavi wana ya bafilme wana ememaka bato na badrogue na bacocaïne na bavie ya mabe oza kosala déjà bapublicité ya Don Simon 20 oyo babengi Don Simon biso tomela 20 te mais oza kolobela to likambo moko boye wana yango posa bakumisela yo yango likambo ya mabe biso tomelaka 20 te ale toke kolobela yango tolobela yango Don Simon n'importe quoi yebaka yango splendeur omoni kaka ndenge ofingi papa Tracy ndenge yo lobi ke papa Tracy aza eloko te pa na yo yebaka pe papa Simon Ngimba Mokianga obinisi déjà eloko te pa na yo po papa Tracy asalaka o papa Simon Ngimba Mokianga atindaka ye eza lokola roi aza na prince na ye sikoyo yo lobi okoyokela prince te okoyokela ka roi eleki 10 ans 20 ans 25 ans 30 ans roi akufi prince wana oyo lobaki okolobisa te ye sikoyo akomi roi suka no eza ndeni tikaka biyoka na bilobaloba
yo moko oyoko mitanda oyoko milakisa ke oza mwana ya tata te oyoko milakisa ke oza 26 mpona ni boya bato ya biyoka papa apo soki ayeli yo video o publier ke papa Tracy Muto ayebisi yo alobi ke papa Tracy Muto ayebisi yo o publier est-ce que na makambo nga na olobela na video papa apo ayelaka yo eza na tina mais eza na makambo nga na olobela fo kota kaka kombo ya papa Tracy na kati soki yatindaka yo o publier video okoloba pe kaka te ke ayelaka kudala video na publier le fo kota kombo ya papa Tracy do yo pe ozosepela nde bato bafingaka ye nde bato balobaka de n'importe quoi do yo po ozalaka na bango elongo do na miniti oyo ko omonani pena Richard Banzala yo na iboza ndenge moko omoni Richard Banzala na yo kolongola te kobakisa te boza ndenge moko obimi mama na dissident o bafingaka papa Tracy baza ba dissident obibi penza mama na dissident oza mama na mwana mabe donc ngana na abo mutu musu ko tindela nga ba image noté kaka papa apo donc mutu musu so azate donc bino pende boza so mingi kaka na fungoli caméra c'est que apo mutu atindi donc na muna age na ngande na zabwe papa apo atindaka na inga babilo kutu ngana bimisa kutu kamo sakai ngaba tinda ngate ngaba tinda ngate yana batu mususu babenga nga bayebisa nga makambo tala boye lobela ngabi na se manifesta ka bongo te nga na zui révélation na ngote loko te nini te na ko lobela ngo bongo te il faut na lala na tala so nzamba o laksanga nini makambo ebele nga na boya nga batinda ka ngate na salaka oyo nzamba lingi o nzamba lingi te na salate batinda kangate mutu atinda kangate donc yo na lobaki yango deya na image wana oza kosincarne Satan et puis na uta koloba na image na nga wana na lobaki boye image oyo bafoto oyo ebimi na tina po nzambe ye moko alingi na lobela yango nasala émission po soki osalelaka yango deja kala otika lelo oyo kolakisa bizaleli na yo beke singelaki mpenza ebima oko lakisa bizaleli et puis ozoloba peke ngai banda papa Rigen ya kufa ngabo mona nga sona bimana toile na ya koloba olobaka lisusu te pona ni yoka neka bato ba dissident ba mesana bango koloba ke ondenge zana kuto papa Rigen papa za ko mutu aboma ye bino mokatiza pamba ende mutatele poison tellement que yoko za mutu 26 eza na makila ezo ko se manifester malembe alimbala moko ekoti yo po bino boza bongo bolata kombo ya papa Zako ke papa Zako mutu aboma papa Rigen pasi na bino nde ya mwana mona bino bazoba na mona ka bino bazoba siko tellement que okomi ko yoka mingi okomi mona siko ke bato 26 wana bazalaka na raison ya mwana ozo koloba ke ngama kama 26 wana na chaîne ngele kate omoni soko za journaliste oza papa sema ngani soki oza netre yebaka ngoza ya papa te ba netre balonga te landa video oyo yo kote na yo sima ya nzambe sima ya Satan ozali netre akazwaka place te tango makambo eza kolobama tango makambo ezosalama yo vandi kaka tango nzambe akoloba likambo esikoyo koza na position wapi esikoyo mokili yango eningani voilà banetre balongaka te soki oza kosala tata sino imonkianga ifo milakisa ke oza ya ye baoyo baza kobundisa ifo lakisa ke bawana baza ya tata te 26 ezali lingomba te ezali groupe oyo eyaka na mokili mpona kobundisa nzambe soki yo okomi kopesa batata wana raison eke yo olobi na chaîne na yo makambo bata 26 wana eleka te seke oza 26 oza penza 26 omilakisi yo moko potali nasaleli mpe tata mingi nasaleli ye mingi naluka vi na nga
bato belé yana bato mususu babanda ki journalisme ya nkamba wana kala mona pena mutu akala mais vie n'est pas changé moni nzambe pe atala moto aotala ke lobi oyo ao chanza za ngai te omona pe moi pe pambolo ezata ko otala yo nanu atala niveau oko supporter passe niveau oko supporter moi banini yo kutu nanu oza na pasité pour un réalisateur ou na chaîne na yo ozo ko kumisa chaîne donc oza na mbongo ko wana mbongo tellement ko oza na mbongo oza na chaîne na yo ozo kumisa ngo ozo mona ngo lokola France 24 omoni yango grave omoni yango old siko sala ba biloko o eza éducatif o eza ko éduquer batu o eza ko éduquer masse okosala lisusu biloko mabete lobi nango oki kofungola bible otangeli bato verset biblique après tango aussi c'est ok olati ok côté mo bolati perruque ozui masasi obandi ko bunda obandi ko sala film même na bato to mona ba théâtre congolais ba pasteur musu ba de la foi ba bimandeni na kata théâtre ya zaka pasteur lelo ba kuma na église ya minene siko yo déjà oza na elembo nzambe na oyo na kati ya ndako ya mibeko oke kosala film mabe ozo ya pe ko ba de n'importe ko fungola mbanga liboso na nga bagangela nga te nga bayela nga lo yengete ndengo zulingo yela nga wana nga na wasukisa okoka te mikolo ya batata mikolo ba Paul Dibuya ba okoka te batata nyonso ya 26 wana bazokoka te bongo yo mwana mukie mais yo zami ya mako finance mwana kuyela nga lo yengete ke keba nga na olaksao komeka te nga so landi bien omona ke na te yaki yo e pona lobaki yango na émission na nga lobaki na yete pona ko leze yo nini mais na yende na ko te yae po nzambe na lingi ke balobela yango bela comprendre tina nzambe lingaki na sala likambo wana pona nini po o eza kati na yo ebima et là qui si pena koza dissident oza bato bazaka lisanga na ba Jean-Marie Bololé na ba Richard Banzala boza bato bozwaka temps pena ko solola ale ba convaincre yo déjà ou bandi ko futa na bango déjà bandi ko peso mbongo oleti ngane na bo soki boko na ninga kada mona mutu ngo wana wafutanga obino bolata ke o ba futa kaye na mona bino vrai bazoba nga ezate pona saela nzambe na nga fumba futanga rien mutu moko futanga te na pambwa maka déjà naza ko pamba mpo nzambe moko ayebisa nga na sala musala na ye moko pambolanga na ba niveau mususu me mbongo ya boy nga loba ngo na olinga te na olinga papa pambolanga afutanga ndete me apambolanga me yo oza mutu moko ozoluka l'argent facile eza ya mutoki na yo te. Quand on la publicité, il y a 20, ils sont tombés là à 20, ils ont les sous. Nzamba au pambolote. Moi, na yebi sa quand même fille moko bota na zaki na Luanda. Na yebi se ok koye kola manicure, pédicure et puis ok koye kola ko maquiller, ko kanga batu suki ko planter, ba biloko wana nyonso. Oye kola yango tangeli yango, mais na yebi se au pambolote. Eko pambola yo te po biso ne to boto kanga mesh te me yo zo kanga mesh to planta ka ba kabelo te yo zo ko planter yango batu tango yo zo ko planter yango zo ko tia batu ba beauté ya makasi ozi ba rouge lèvres ya makasi o mamiki ozi o tie manzaka ozi o tie basil osumuki e pambolo te il faut au sala ata mususu ata métier mususu za na ngota bi o te na bosa ba gâteau na bi voilà. So comment ça la bagato na si bagato wana kanga data lelo opambwa comment ko sala bagato ba musulman bateka ngulu te balia yango pete na lobela ki yango biso kutu nde tozala mibeko biso nde twana nzambe okolo mibeko toyebi nzambe tovandaka na ye mais okomi kolemba po ozo saleli nzambe panda tangu mulai okomi ko préférer pe okende ko luka vie privée na yo to boy te ko luka vie privée mais luka ngona ndenge ya malamu ezate ke tango ko yabo okomi ko éduquer masse okomo teya apo tango ko longo ki ko sala film moko osimi mbele otuba moto osimi mbele oboma moto c'est ça est-ce que tanzamba osepe opambola wana misala wana opambolo te apambola yo te
il faut osala eloko oyo eza ko éduquer masse. Osala eloko oyo eza ko teya bana po bana bazoya neti nga mwana nga za mwa mukie. Siko mwana nga tango azotala siko film abongo publier bana siko bazotala ba film wana. Bana bakozwa nini pa na yo. Po yongo ozana baba, papa cielo asimi munduki. Papa cielo azobeta mutu masasi. Bakomona ke aseke eza na normal. Papa cielo kuto, papa flitiste. Aza ko beta masasi, asimbi munduki, aza ko bunda, c'est que biso beto bunda na biso eza na normal. C'est ça. Splendeur. Ozo sumuka papa. Ok déjà na nzela mabe et puis omi lakisi ke oza 26. Ata lelo tata lobiti. Okende. Po les eza kati na yo. Eza kati na boza ebele. Ba yela bino ba fausse information. On a le baraba campagne diabolique basala rapona papa zako. Balatisa ye likambo moko boye o yakosala jamais na vie. Jamais na vie po bazali trinité. Wana ototika biso eza papa di ngenda propre. Siko papa ki solokele akobo papa di ngenda te. Papa di ngenda sala ka mission o tata Simon Kimbango atinda kai. Siko papa di ngenda papa cho di ngenda ke sala ka mission o bayokanaka. Bango misato bayokanaka. Esaki tango nde kokaki nango akende. Tango pene kokaki akende. Po papa je dengena ko kufa na poison te jamais. Jamais soki o akufi na poison ezake yemo ko alingi. Yemo ko alingi. Soki akufi na poison koza ezate eza yemo ko. Baluka baliwa o bako kufela. Ezala te ka ke o ebonga maki wa sala bongo te. Alors ka provoquer le comme ko boye eleka na sima likambona mais ya sali habiti na kufeli exacti tango koki akende mais akolinga ta eloko moko mutu mo ndo linga sala ye ezo a place mais boko tsaka papa za kona likambo te et tant bo vandela kango boloba ngo pena bo sumuka kana niveau moko boyeba kango na bomoyi bozalaka na kimia mais na bawa esi bokota ya baboloko kala bozoka fimbu mikolo nyonso ko bana mabe boza bana mabe papa ki solokela akobo papa di ngenda te eza bango wana papa za ko se papa ki solokela jamais ko papa di ngenda jamais eza babongisi na bango moko babongisaki ke tango na ye kokaki et puis nzembo eya namona bandoki baza papa je veux ngenda moni ke bakangami na likamuke papa za ko mutu asali apesi nzembo wana pe bamuzali basala makambo avant ami biniseli deja nzembo po yebaki gazotika biso ke makambo ko bima ebele yango ane sengela kike ami binisela deja nzembo po nzembo netika la koyemba ngonga na nga ekoki nga na tiki bino bana na ngai donc ngonga na ekokaki so ngonga na ekokaki ta nga kete bino boza bana ya Nzambe Splendeur yo olobi ke oza mwana ya papa Simon Kimbango kianga Nzambe yo bondela papa Simon Kimbango Nzambe mais sikoyo comment yo ko ba ke biso to sala ba campagne oto ke ko vandisa papa Tracy na kiti ya bokondi siko do yombe kozala pe monena papa Simon Kimbango kianga no yebi yango te oyebi na oke papa Simon Kimbango kianga ni te do biso de to za boye to sala ba campagne to vandisa papa Tracy après papa Simon Kimbango kianga na kende wapi ou bien bo raisonner ni na yebi saki bino na lobaka ngo met fois papa Tracy ne azabwe asala ka o papa Simon Kimbango kianga na tinda kai bango bokonde ba prépara kai ba yeba ka keso bango nde bazana batiki banzoto batata nyoso baza kwa zawana papa Mbenza zali les temps à venir mutu akozana trône céleste waneza papa Tracy moto zana obela pa liboma. Quand on a 26, on oublie déjà qu'il y avait l'autre côté pas na yo. Merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Mais keba, n'est-ce pas que vous avez la prudence pour finir Nzambe. Vous savez la bamna lo yengete. Pour finir Nzambe. Et puis ndego zawana elakisi kiyeyo. Mokile moni. Vous avez 26 ya makasi. Vous avez 26. Ndego zawana
et mon ami déjà que aux années en Zambété. Et puis aux a faible. On a ngouya on a nangote. Aux a faible. Et mon ami qui n'a pas depuis kala. On a depuis kala ndol baka moi na moi ma be moi na zalo lendo. Aza otala okaka o comprendre que hane loko moi malamu te kati na e. Boza bato boza bolingi via facile. Wana eza via facile ozo sala. Ya mutoki na ote via facile. Donc oza na facile à manipuler. Batata ba 26 wana lokwa ba Paul Dibuya. Paul Dibuya ko yela olobino ko kota makambo wana te. Oh, ya simo ndeko na nga. Kolanda ka batu wana te kolanda ba makambo zoloba wana te. Bino bokanisi soki yazaki pena Nzambe. Ndenga ti leo nazaka na mokili. Ndesi na kufa. Omuntu arezo bapesaka kolanda biloko wana te. Yo luka osa obongisa avenir na yo. Souci na yo ezalaka nini na vie. Olinga kosala ni ngape na ko soutenir yo naza papa na yo. Monde bakotaka naza papa na ko pe ko soutenir yo. Posa no ezani osala ni. Tango lobi ote papa ngala monde bakumba ba bébé spirituel. Ngai boye ale bakomi ko soutenir yo. Akangi yo munoko mbala moko okoka pe suko défendre tata te. Po mutuana asombaka bato opeso pe mbongo te obongisa vie na yo. Mais opeso kaka okokangiso munoko. Bato wana bazana ba manière ebele bazoelaka bato. Nazaka nanga mutu ya mabe te. Yo pe ndima ba pena nga naza mutu ya mabe. Soki na mutu ya mabe wana nde tata simoki mbango sala ti Nzambe. Parce que moi qui a gagné des si abo mama. Mais nzoka ne Nzambe asala mangone na tango na ye aza komona yo. Na mona rapena ke bato muni satana asana bato na ye ba démon nyonso. Ba démon bandimaka te ke Nzambe existaka. Ko ba mona ka pouvoir ko bango bazana ngo. Nzambe asala bango eloko te donc eloko te. Nzoka le to komi na suka ya likambo. Na ta oto wana ngo est-ce que ba ko manipuler lisusu. Na temps oto zanango yango wana Nzambe alingaka bato yo bana ba mayele te bon bango nda tombolaka mo bato batanga mingi bayelaka bato makambo moko boye bandenge moko ba logique nzo bana makambo Nzambe zo sala makambo so bino bozanga tuna logique la logique moko boye okutu Nzambe alingaka te logique wana ke donc comme na ba raison moko boye na logique normalement biso to tanga boye te normalement likambo ekoza la boye te oza ko tuna soki papa aposa limia asaila journalisme wapi yo tangela ngo soki yo tangela ngo oza na nini okoloba tata mokolo bongo aza na mwasi na bana na ye azosaila tata siko ngo kianganya lingomba ya Nzambe okende koloba ke wabimisa mukanda bino bato botanga boya kana maloba wana siko classe yango bana ba fungola chaîne na ekoma all di so ya ndenge ni te fala ta chaîne wana osaila lolendo ebeta ko tuka poto kende zonga parfois ata classe yo tanga wana fale pesa ata mosala na compagnie moko boya grave mais Nzambe atalaka o aza lolendo mingi eza malamu te eza ko malamu te yo journaliste otanga ya classe siko wana ni oganela ngoni oza mwana mabe oza 26 soko bongwani te ekozala passe pona yo nengo boyi papa Tracy nazongela ngo boyi passe memo okiangani pote bango moko baza kotambwisa ye alors nga soki yo komo ya otelemela nga na otelemela ona olakise ki ye moi wana pouvoir a kotelemela nga te oza na pouvoir te koya koloba pe olobi osilisi o nga na koyeba nana aza na nsima na yo n'importe quoi ezala mbalano ya suka na yebi yo po soki ozokontinue nga na kobimisa vie na yo siko oyo mokili eyebi te na yo moko kosutuka ebimi ndenge nini po ntango Nzambe asasu bajete nga na kobimisa vie na yo te kaka bapambala na kokota kati na yo oyo ezalaka na nkuku moni oyo ya molili nga siko na obimisa ngo na mokili yo moko place bando vanda okomo kanisa na likambo la ndimaki te ebimi ndeni ya nga ba forme ya ba émission na ngeza bongo tango Nzambe obomba suba te tango oza mutu mabe okobima epi mutu na mutu eza koyebana na misala na ye maka ba filme ozokende kosala eza misala na yo ndeza kobima
Parce que moi kianga na lobaki moko na moko misala na yeko yebana ki mona meso. Oba filme ya bongo mwana mibeko wa simba ka Bible soit des ankengi a sala ngote. Après avoir simba Bible okyo ko lata perruque okyo ko sala film aussi mundu ki odo beta bato. Parce que moi kianga nyo wapi apambolote ozo ko s'incarner misala na yoti. Tango ozo beta masasa esprit ni ekota kati na yo. Ozo ko te ya bana ni. Bana pe ba ndosima mindu odo beta bato. Ce n'est pas ça. Alors que yela ngolo yengi akoko répondre ngate lokoza na raison. Na bato bazo landa yo wana ba mo lokoza na raison. Za na raison te. Misala na onde ezoko mona na mpoasa. Misala ya moko na moko ekobima na mpoasa. Yango yo. Alors que bananga na linga na répondre yo na yebisa yo soki yo zo mona ke don Simon ya 20 wana oza ko publier wana. Eza malamu, eza lisu. Biso to kolobela mambo wana te. Tokoki te ke o balobela yango babetela ngo maboko te zéro et pas mbolote yango te ko sala ke o banda ko s'en sortir na vie yango te za biloko ya mabe biloko na biso to melaka te to ko sala ngo ba publicité te eza les sous to melaka 20 te to melaka 20 te ko la biso lo yenge te ya biloko no zo sala wana ya mabe wana donc o ngana ko répondre yo yango ngaso ko continuer pa na nga nakobimisa vie na yo o bomama na nkuku ekobima na mpoasa. Alors arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Nakopesa conseil oboyi ovandi na sala rando na otepe okokanga te na mutu te kotikala okokanga na vie azate na sala ka pe rando te na yaka de côté ya bino prédication agressive mais ezalaka rando te mais tellement que omoni oboyi na yo émission na ngama te ya na apprendre ou à laisser. Ce que je dis, c'est implique lobby. Ce qu'on néglige, lobby n'a pas okuta na pekaka. Okuta. Pour nous, c'est un lobby qui est la vérité. Les apports na bien na yo. On néglige Italie. Merci beaucoup na tout balandinga. Tout le monde à la prochaine. Bye. Kibangu nalongi mokili Yembo ebele mine mobanda Kibangu nalongi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Kibangu nalongi mokili